tepe kimia na mabota na bino esika ezwi bino ebele liboso ya betendo kie ya kolanda magazine na promotionnel oyo mapro oyo epesamaka mingi epa nga wa bino le docteur de la presse congolaise Robert Kotinga. Tofungola basango na éliminatoire oyo ya Coupe du Monde 2026 eloke foboye bake Léopard ebetaki première journée na Mauritanie pe Mauritanie epolaki 2-0 tolanda. ولكن المنتهى لإحدى المنتخبات هنا الكرة خطرة والهدف الأول للمنتخب bana ya Congo bana ya Kinshasa eloko foboye bake Léopard ebetaki éliminatoire ya Coupe du Monde 2026 zone Afrique et bandaki bongo le mercredi 15 novembre 2023 na yango ba Léopard ya RDC ba yambamaki bongo na ba Mauritanien na cadre ya première journée score final ezalaki bongo 2-0 en faveur ya bana ya Léopard ya RDC. Yohan Wissa, premier buteur, et puis Théo Bongonda a clôturaki. Après Bongo, Botala elengi penebu ndenge elekaki kitoko na terrain. serait mon coach préféré. Merci. Un très bon coaching. Théo Messi. Demi-dieu. Il va bien approuver. Ah, les enfants, je suis fier de vous. Bon, moi, j'ai l'habitude toujours de me laisser aller quand je suis heureux comme ça. Donc, il y aura la prime présidentielle pour ce match. Mais vous allez permettre que 2 joueurs aient un peu plus. C'est-à-dire, oui, ça le 20, parce qu'il est numéro 20 comme moi. Et Théo Messi. Ah! Kitoko, hein? Et loko foboye balisusu que RDC eza basé na groupe B accompagné na Sénégal, Mauritanie, Togo, P. Dans le 2 Soudan, prochain match est le dimanche 19 novembre dans stade de Martyr et à Libye. Oyo, wapi ba Soudanais ba koyamba biso affaire oyo ezalinde suka pesomo mais affaire oyo goût eza à suivre parce que ba kozwa lisusu ya bango kuna po awa komekate Congo eza likolo. Blaise Optique yende mosungi pe mokengeli ya miso ya Congo oyo mobimba aza ko continuer toujours kopesa biso bakado mocture à partir à $20 mata pe vers $25 mata kaka na kati ya ex Shoprite local 19 boya ebele pe awa nyonso ya malamu ko salema Bartimea mona wa
Bonjour à tous. Bonjour. Alors nous sommes Blaise Optique, une lunetterie installée dans différents coins de la ville-province de Kinshasa. Et nous sommes également à Lubumbashi. Exactement. Alors notre but premier est d'offrir des lunettes de qualité à un prix très abordable. Et surtout de par toutes nos promotions, comme le mois dernier, nous avons eu une promotion où tous nos patients, tous nos clients ont bénéficié du verre gratuitement. Mais c'est pas tout. Également, toutes les consultations étaient gratuites. Et nous ne sommes pas loin, nous sommes sur le rond-point Bandal-Mollard dans la concession Kino Assassinol. Nous sommes aussi à Binzaïben, au sein de l'hôpital là-bas. Nous sommes aussi en ville, au sein de l'armée du salut sur l'avenue Kassai. Alors nous vous attendons. Venez nombreux, nos portes sont grandes ouvertes. Alors nous vous disons à très bientôt. eloko fo boyeba Félix Tshisekedi ainauguraki route Nzolana oyo erelie Malweka pompage pe na UPN tolanda na bokebi ndenge elekaki kitoko. Bana ya Kinshasa, bana ya Congo alobaka na ye eloko moko me akokisaka pona nini na lobi bongo eloko fo boyeba route Nzolana bana ya Congo il faut koyeba ke mokolo ya lundi 13 novembre oyo le président Félix Tshisekedi Tshilombo elongo na ministre d'État ministre ya infrastructure pe ministre ya ba travaux publics na kombo ya Alexis Gizaro pe na ba autorité misusu président Félix Tshisekedi a inauguraki route Nzolana ya koyeba ezake mesurant 8,4 km route Nzolana ezorelieu plusieurs quartiers ya commune ya Ngaliema kobanda rond-point Popage ti rond-point Marine na UPN pe Sangamamba Malweka pengomba ya Kikusa bolandela tala boy kitoko tala vraiment tala botala. Il y a un gros problème ici à Kinshasa, c'est le problème des embouteillages. Donc voilà, tant soit peu, cette route qui va pouvoir apporter, n'est-ce pas, une solution par rapport aux embouteillages. Donc, les gens qui viendront de l'UPN passeront par l'avenue Nzolana pour aller vers la ville. Et ceux qui viennent de la ville ne seront plus obligés d'emprunter l'avenue Ngouma. Ils pourront prendre, n'est-ce pas, l'avenue Nzolana. Depuis 70. Tomona mutuka te balabala te tozaloka bato moko na brousse na zamba mais lelo oyo bato bakoma uta gombe baya ko visiter quartier oyo Sangamama likambo papa oyo asali tozo souhaiter vraiment deuxième mandat vraiment à continuer à zala umela. Selon ministre d'État construction yanzela oyo ekofungola ba quartier ebele pe il faut koyeba ke réalisation Yanzela Oyo et Salemaki entre collaboration ya gouvernement congolais na si combiné na cadre ya partenariat sino congolaise affaire Oyo vraiment eza à suivre peki tok boye awa eza na lobi Oyo sirene foueli la parce que Nzola na goua Kolo Lopango yena ni président Ziko Mukanga bakiselaka mingi sauveur de l'humanité aza ko continuer ko sala minene pe congolais nyonso aza satisfait awa $1,300 ya pamba ozu Lopango ya kokoka mbela ndenge nini opesi kaka 300 après 1000 wana ozopesa ndambo okozwa vraiment Lopango avec sécurité pe mikanda tu ya kokoka numéro 1 ya ba motocycliste nyonso ya Congo de na lakaki que non na sima ya kopesa plus de 5000 motos na ba motocycliste na sima ya kopesa plus de 9300 parcelles na ba congolais lelo na lobaki événement ya sika oyo ko salema le 18 décembre ya année oyo le 18 décembre ya année oyo ezali anniversaire ya président Ziko nde asepeli a fêter na ba congolais nyonso président Ziko azali ko tia plus de 2520 motos
2520 motos et comme ma population quinoise jour wana ofele tolobaki destination et kozala kolonga Kingasani tina victoire bakomata moto ofele banani oyo bakomema bato ofele ba motocycliste oyo bazali ko soutenir président Ziko bokomona bango na ba brassard ya rouge c'est-à-dire motala nyonso bokomona na brassard ya rouge jour wana le 18 décembre ezali parmi bato oyo bakomema bato ofele jour wana yango nde tolobi mpona bakinois nyonso coup d'envoi ekozala na quartier 3 ya Masina na ba 9h jour wana nde tolobi lisusu 1000 personnes bao bakomata moto liboso bakobanda komela mpe mai tokopesa bango babouteille ya mai ndenge ezalaka na kati na avion bato bati na avion bapesa mwa eloko ya komela président kolokola mokonzi ya bamotare jour wana ekozala omati moto président azwi mpe bouteille ya mai nzela ozomela mai mwana ya Kinshasa oyoki le 18 décembre 2023 oyo mpo na ligne ya Kingasani victoire mpe mikolo ezali koya to Kinshasa kosentir transport ya ofele na moto kasi yebaki opération komakolo lopango ezali kokontinue na $1300 ya pamba, c'est-à-dire au petit $300 lokola avance pe le reste okofuta malembe pendant 12 mois mokoka. Pona bana maluku avenue autoroute numéro 3 quartier Monaco Oza Mobimba bino bana Masina Jili Kimbaville pe misusu arepemi na quartier 3 Masina okokuta ba bureau ya Ziko Mukanga. Sans oublier avenue Victoire numéro 42 na quartier Kauka na commune Kalamu na deuxième niveau ya immeuble Efra Oza Mobimba ozwi lopango na yo ya 20 sur 20 na $1300 ya pamba. Kinois yebisa président Ziko Mukanga bosungi ya population. Merci. nyonso bawewa to 18 décembre tokolema bato nyonso ya ofele mpona président Ziko Mukanga. Maman Leti Salaria aza ko continuer ko frapper toujours ce ko frapper botala awa na ntsele ntsangu tombe aza ko continuer toujours ko sala minene tola na bokebi tango na yebisaka bino eza na ba femme pe na ba fa pourquoi na lobi boye elingi koloba ke eza na mwasi moko oyo asalaka ya minene pe ba congolais bandima pe bana changu ba respectaka maloba nyonso alobaka aussitôt dit aussitôt fait ye nani ye yo mama ya bana ebele mama Leti Salaria oyo aza ko continuer ko frapper aza ko tika te botala mama Leti Salaria kaka na ntsangu awa na ntsele botala makabo nini asalaki ayaki kotala vraiment na quartier Makayabu ndenge bayambaki mama kaka lokola Yesu tango akotaki Jérusalem awa pe batandelaki ye lisusu maputa ya kosakana te enga ye mama Leti Salaria suka na mwasi suka na femme botala ndenge ekiteli na ye ndenge bamama bayembaki ndenge bayambelaki ye silisi wana te mama abandi kotalisa réalité ya mwasi il faut azala ndenge nini bako sabango te na bilobele na bango ye vraiment nde masolo pe aye kotalisa bango est-ce que boyoka yemei mama boyoka maloba foyer bisao vision ezaka ateke lelo so na silisi fona bala libala c'est bien mais na kati ya libala après libala elo oni omemi mona musika mama ya biso anda oloba misu na esuka kaka komona oyo eza liboso azololo te tindika mwe mona musika komona musika eza esika bato kutu baomona limite yo leka loba que tu peux aller au-delà mwasi ya mayele ya boye nano na tikala komona te depuis na botama est-ce que boyoki botala pe ba mama ndenge basepeli
Awape atika kite botala ba comité ndenge nini a présentaki ba oyo ba ko représenter ye soki azalite pour ba base nyonso ezala solide. Tala ba mama ba beti maboko ba sepeli boyoki bino moko pe bomoni. Changu tombe mama leti salaria nde masolo awa ntele tombe bikote mususu pa moyen ba maluku awa. Yo soki ozangi mwasi ya boye, soki ozangi vraiment honorable ya boye vina yo kukufa. Agence etikala moko na ville province ya Kinshasa engaye na yebisaka bino ke awa okozwa visa nyonso meme ya paradiso okomona nzambe na pete sankutu balakisa mikanda okokota na avion neti kaka kede neti kebo. Agence nini oyo elongoli escroquerie pe moyibi pe bato basepeli eza kaka agence moko Legi Travel esika nini oyo yo kokota kaka na bureau malili lokola Canada malili lokola États-Unis directement ozo comprendre que oza libanda ya mboka. Legi Travel agence. Pourquoi okoki kolinga peuple congolais na niveau ya boye? Pourquoi okoki kolinga Congo na niveau ya boye? Nano na mona sentiment ya boye. Tala ba famille bazo piquer crise parce que escroquerie to na yango ekomaki 95%. Mais yo oye otosi na yo makambo mokonza mboka bo se créer o aider mboka na yo o pesa pe baninga misala. O suis bango ndenge nini? Zo numéro. Nabi nini? Naso banani? Est-ce que vous avez Zo numéro. Tolingi lisusu chantage wana ya escroquerie parce que awa. Kokende na yo partout o talanga na kei. Bimati. Legi Travel. Na kei, tala na kei, tala. Legi na keyo. Félix Tshisekedi a salaki bongo conférence oyo esangisaki ba gouverneur nyonso ya ba province ya état de lié bolanda ndenge kendaki kitoko pe na elengi. Bana ya Congo bana ya Kinshasa eloko fo boyebake conférence oyo boyebaki ke ekosalema kitoko na elengi mokolo ya mercredi le 15 novembre oyo le président Félix Tshisekedi Tshilombo bakiselaka mingi le meilleur de meilleur béton a président qui 10e conférence de gouverneurs de province na palais de la nation à Kinshasa. Na yango na discours na ye Félix Tshisekedi a évoqué qui thème ya état de lieu du fonctionnement de la conférence du gouverneur pe a exprimé qui souci na ye na likambo etali faible to ya ba exécution ya ba recommandation ya 9e session botala ndenge nini eklikaki kitoko na yeme yi fachi beton. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, fort des constats portant sur le manque d'efficacité et de pertinence continue dans la conférence des gouverneurs de province, il nous revient au cours de cette 10e session de réfléchir et d'identifier les voies et moyens pour redynamiser son fonctionnement et assurer sa performance. Les questions suivantes pourront orienter les réflexions des conférenciers, à savoir quelle appréciation peut-on faire du fonctionnement de l'institution conférence des gouverneurs de province, notamment dans ses perspectives d'avenir. Et là, je salue l'intervention tout à l'heure de Madame la gouverneure du Mai-Ndombe qui a fait allusion à cette refonte ou revue, en tout cas modification de l'article 200 afin d'élargir cette conférence à d'autres participants qui sont encore plus près possible des administrés. Et j'y souscris et je m'engage, si je suis réélu,
je m'engage, si je suis réélu, à entrevoir sérieusement cette possibilité. Ah, kitoko tala ndenge mokonzi ya mboka azalaka simple pe aza kolandela nyonso esika tu azali atindaka na ye banvoye te ye moko. Il faut koyeba ke clôture ya batravaux eza prévenu mpo na jeudi 16 novembre oyo pe conférence oyo ekonnaîtraki participation ya tout le 26 gouverneurs de province ainsi que présence ya baprécédent ya le 2 chambres hautes na basse. Affaire oyo eleki tellement kitoko mais eza à suivre na ndenge esengeli. Biso tolobi pe toza koloba kaka. Mama Marceline Mambuya oyo tobengaka mingi mama ya bana keba mama oyo basimbaka te oyo mosungi ya baorphelin na baveuve. Mama Marceline Vita Mambuya yende espoir ya lukunga ya solo botala makambo nini aza kosala ya minene koleka nga kutu nazokoka susu te ko mosala na soma sa eloko fo boyeba ke mboka oyo ezalaka ya nzambe ya solosolo pe basali ya nzambe ya solosolo bazali abanda na ye ya kosala ya kokamwa paske baloba l'humilité précède la gloire. J'ai la charité dans le Seigneur Jésus-Christ. Oh, yo ya l'ange de l'Éternel, Maman Marceline Vita Mambuya, dit Maman Charité, molobeli. Yaba orphelin na baveve to bandi nanu na likambo etali pon oyo bana ya malweka do Bosco boyebi yango bien na kati ya commune ya Ngaliema entre malweka na do Bosco tala rivière oyo eleka wana ezalaka na bato mwa pasi ya koleka me awa l'ange ya nzambe ye nani mama charité mama bonheur mosali ya nkolo ya solosolo moto oyo nzambe atia mafuta mpona kosunga baorphelin na baveuve na propre sueur na ye andima na ye a encadre pe atonga Pan oyo 12 mètres botala évolution ya ba travail na yango parce que ba koya kolobela bino lokuta na oyo bomona te nzoka awa et pa maman Charité maman Marceline Vita yende masolo Mambuya mama ya bana botala pont oyo eza suka na pont béton sur béton kaka neti fachi béton mukwantombolo esilite te awa botala lisusu eyindaki awa tango asangisaki ba président nyonso oyo bafandisa babase na bango par-ci par-là na bakartier nyonso oyo etali lukunga tala ndenge mama ayambaki bango eyindaki mwasi moko simple mama ya bana ebele tala lokansité aza koloba ya kotambola me boyoka ye mpe mwa mokie voilà un peu en bref on alingaki na loba sur discipline soki batumboli badi soki batumboli bato baloba kaka attention eza libération ya moto elingi koloba ke kolo moto alingi nini azala libéré te tozokende na baélection bien sûr maman Marceline akopona makende kuna koloba ekozala bien maman Marceline je vous garantis vraiment ke ekozala bien maman Marceline bato bakosepela bato babanda oluka bino koma tokosala po tokota na babase so maman Marceline a propre moyen na ina bon moto nyonso azwi bongo na ya kotonga boye te bule ya boye okozwa mwasi ya boye wapi mama ya boye okozwa ye wapi motema malamu koleka bonjour mais simplicité koleka bonsoir oyo tosabitiwa na yango esili te mobange na assainissement esalemaki na Ngaliema engaye eyindaki ya kosakana te mama Marceline aza kokontinue kosala baevre bajeune bakoki te balobi non ekoki kokoma ntina dimension ya boye te babukanaki te basimbi barato kuna kanga kuna nzete perche eyindaki kaka na baevre ya kitoko mpe ya minene na CCC nde toye kodécouvrir ke
ezalaka na Angelou Gabriel, une femme idéale pour son mari. Mama ya banebele, Mama Bonheur, yenani Mama Marceline Vita Mampuya, yende suka na idéologie di Mama Charité molobeli ya orphelin na baveve. Mama ya biso tozangi liloba kolobela yo boyoka bajene ndenge balobi. ndenge ezala na toza na posa banzela na biso fo koma propre biso moko baje ya ngalema na baje na monga fula totelemi sikoyo mpona tobanda sesema lelo eza mokolo na biso liboso tobanda sesema yango tosepeli merci na mama Marceli na bainitiative boye eza malamu po continue kosala biloko ya boye nde yango wana elakisaki oyo azosala eza palpable eza sur te ke ndenge wana ndenge ezalaki na kosala me mama osala presque déjà boye lelo totravaille tobandi lelo chaque jour toza bino moko bokomona propriété oyo tokosala bokomona yango bokosepela. Tozangi liloba opikise biso bakrise ya sentiment na esengo epa na yo mama eleki na bizu tala tala lisusu Patrick Mvuma, leader de leader, tour mécanique, vision de l'aigle à Benguinonio Soboya et awa misala vraiment eza na kumoko ya mokie awa makambo mituka na bino pe ba problème ceci fibre cœur awa okosalisa yango na plus mokie révision ya ba monteur pe makambo nyos etali mituka na bino e ba pièce nyos Soboya awa kaka na deuxième porte na 24 na Kino Oasis otali en face no moni tour mécanique vision de l'aigle. De l'aigle tour mécanique oyo elekinyo son ville ya Kinshasa ainsi que na Congo mobimba ozwi bango wapi vision de l'aigle ozwi bango na deuxième porte na 24 deuxième porte ya Kine Oasis soki obwaki misu boye oza mobimba 0 mètre na rond-point ya Molar tala ndenge misala eza kosalema na yebisi bino na degré moko ata kutu machine eleki na rapidité ya boye te me tala bango moko pe bapeseli boyoka. Toza awa toza tour mécanique vision de l'aigle toza esika obunga te sur 24 en face à cité Oasis référence eza autour échange awa biso tosala misala nyonso etali libende rectification ya ville brequin chemisage ya bloc baletage barabotage ya kilase adaptation nyonso oyo moto akota nango besoin biso osala yango awa bafabrication bapiese tout tosala yango awa ya train ya mituka mpe nyonso moto akoluka tosala ata piese ane emonanaka te biso osala yango awa donc voilà babisili banini donc yango tozobenga bapatron tout bamécanicien tout oyo avile ya Kinshasa place ya mosala ya kosalisa mosala yango oyo baya mpo basepela bolingi kozwa bango ba numero yango oyo kozwa bango na pete ozala libanda ya mboka ozala na ba province nyonso ya Congo oza vraiment mobimba na 24 kouta net hôpital du cinquantenaire ozoya na rond-point na deuxième porte ya Kino Oasis bwaka miso na ngambo face à face okoremake kaka porte oya mokie kota na kati omona paradiso ya réparation na yo paradiso ya biloko na yo anga na kokite ya biso ezande ya boy tala salut la famille, c'est Patrick Bekam biso nyonso tolanda mapro bato nyonso bana posa ya magazine promotionnel bana posa basala basala mamutu tolandaka mapro ya Robert Coutinho ayembo et ça biso bien mapro biso tout otanga magazine wana et puis to chango poa merci bino nyonso bolanda magazine mapro mag bino nyonso toza ensemble bana ki bana Congo monde entier en tout cas nazali bosso na bino nasali na bino tout magazine na bino ngo mapro mag tout le monde bo s'abonner bolanda ngo en tout cas biso ba star na bino toza ezalaki bongo nga wa bino le docteur de la presse congolaise Robert Coutinho nde nazalaki na esengo
ya koprésenter bino magazine kitoko ya mokolo lelo Mapro, magazine promotionnel. Et merci na équipe technique Raphaël Tadjemba pe na ba collaborateur na ye nyonso ba o nyonso basimbaka misapi esali kitoko pe na elengi pe na pesi merci mingi na Fiston Masala, merci mingi na maman Marceline Vita Mambuya Yabana Lukunga, merci Lususu Chango Simbami pa président Ziko Mukanga Yende Solution, merci Lususu mingi mingi na Aleka Tende oyo asimbi monga fula na maboko parce que Yende fungula ya monga fula. Ah, Freddy Kibanda Yves Kazai na koloba Lususu nini bino bato boza na makoki mokie boya awa na Mapro magazine promotionnel nde bokozwa solution ya ba propagande na bino ezobana na okala mingi te mongo mokie pendant un mois osepeli po obimi ngai na koloba te ba numéro ngwana boya ebele. Merci na mosali na nkolo oyo na bengaka l'homme fort ministre Kazambwa Tchendela, et pourquoi pas na papa Bishop Maf Matuidi Soni et si quand vous allez nzamba continuer à kopambola Robert Koutinga ye le docteur de la presse na continuer à traiter partout na ça sans frontières. Qui si et l'équipe qui sinon Sorit Koutinga le filmer la plus célèbre Azarane Fachi Béton Moukantombolo le président de tous les présidents ngai soko ye oye soko ye te mikalio nazali na kozala talaye aux différentes opérations de reconquête de ces espaces. À ce propos, la loi de programmation militaire promulguée cette année contribuera à la montée en puissance de nos forces armées à la hauteur des enjeux géostratégiques.